Love is crazy, love is funny. Boko na yo na yepa na yo mosanto yo monisanga loboko na yo Nzamba lolo yo azosale Nzamba lolo azosale Naipa na yo apananga monisanga loboko na yo Naipa na yo mosanto yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale Samaka sangolwe azosale Salilanga Yesu oh Salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Naomba maana ya Yesu. Kumbamba. Chirubu. Yesu na mingina tatola Yesu. Papa na lingina temonye sambalo na ye. Kapena tatola bonsambe na yo iswabato. Yoka bosenga nanga zambaka masaye. Yoka shije nanga ye sambalo na ye. Na ye na babasi nanga bosabo zambe na yo. Na ye na kozanga nanga bosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Undela nga Yesu Undela nga Yesu Yesu Undela nga Yesu Yesu Undela nga yo Longisanga Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Merci Jésus Dans le Bible bisenga senga zanga lole Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai
Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi ke bisengasenga nzambe alonda ye messe ya funérailles ya mama na biso José Makese tosengi na bandeko banso oyo baza awa oyo basengi kosala depo ya Jardin des Fleurs soki bazali babima libanda basenregistre epa ndeko aza na chemise à bleu komona ye ndeko Cédric bosenregistre mpona depo de Jardin des Fleurs afin que tokosala depo de Jardin des Fleurs bien avant tosali recueillement bien avant et puis ntango nganga nzambe akoya tosali misa et puis baabsout nde na nsima tokopesa famille maloba mpona témoignage buka oyo mama mpe azalaki membre mpona témoignage nde na tokopesa mpe moko ya famille soki aza na maloba mpona kopesa biographie ya mama nde na suka sango kosala baabsout kobemisa nzoto ya mowei nde na nsima tokokende cimetière donc bandeko banso oyo baza na Jardin des Fleurs basengeli kodepose bamona ndeko Cédric aza na ala chemise mpe mpona kosenregistre afin ke tobanda depo de Jardin des Fleurs boboto loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga Yesu oh salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Naomba maana ya Yesu. Kumbamba. Chirubu. Yesu na mingina tachola Yesu. Papa na lingina temonie sangalo. Napena tato na bonsambe na yo iswabato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambalo. Naye na bapasi na nga kosabo nzambe na yo naye na kozanga na nga likosabo nzambe na yo salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu undela nga Yesu bisenga senga nzamba lona nalebi via pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi via bisenga senga nzamba lona loboko na yo nayipa na yo
Mosantu yo monisanga loboko na yo Zamba lolo yo Azo sale Zamba lolo Azo sale Naipa na yo Apananga monisanga loboko na yo Naipa na yo Mosantu yo monisanga loboko na Zamba lolo yo Azo sale Zamba kaba sangolwe Azo sale Salilanga Yesu Yesu Salilanga Yesu Yesu Alléluia. Allez, Boboto, les amis témoignages d'amitié pour la maman CP José. Azali, maman Oyo, la Bouka, 10 ans à 15 ans. Azalaka, maman CP, Azalaka, coordonnateur la Christ des Rois. Tokolo Mili, Tolobaka Kamala Moutou, ceux qui a poussé. Donc, Tolobaka Moutou, pour la édifier, Banina Oyo, Batikani Nasima, Bana Nakisa, il est donné à la mettre au travail, la Isanga et Abana. Par contre, à qui engagement, Kosuma, ils sont encadrés, Nabana, Nakatia Mouka, Ligi et Naka, c'est donc la colonie. Le coup, la maman a Banaka, peut-être qu'à Amadé Souna, Zigida. Parce qu'il y a ma déche. Et comme il y a un sous-sous, Bongo, quand je suis en train de voir la transport, ce but à tout cas, vous n'avez pas d'initiative de l'ISO et ça a le sonat ma déche. Donc, il y a une semaine à la colonie, le sonat est sur la 4 jours, 5 jours. Maman a reparlé. Bongo, il y a 5 à ma déche, 2 à 5 à ma déche. Comment ça va, Bongo, à la paix? Zone Bongo, à la paix, c'est la peine à la transport. Je vais dans la colonie, là, on a 4 à 5 à Madèche. Le témoignage de madame Yamana est prêt à maman. Il y a dit que maman a la chose qui s'est gagnée. Toutes les colonies à Kassamou, à Bozara. Toutes les colonies à Kisabu, à Bozara. À Botika, à Moussana, à Nekodeka. Dans la formation pour le gâter. Sur le ministre, à Okada, moi j'ai que moyen de l'Inatoral. Après l'Afrique chorale, à la mise sur la formation. Donc, il y a madame maman Azaki Namo, il y a moi là. Merci pour la témoignage. Bon, donc, confier la témoignage. Famille ou amis, connaissance, ou Azana Marouba, à l'école Bousso. Donc, là, c'est de continuer la témoignage. Il y a maman qui c'est José. Mon rôle à la ligne pour partager. Par la suite, maman a été encore vivante. Elle a le souffle. Elle a voilà. Pour le Azalaki, la famille ou connaissance. Merci. Merci. Maintenant, ça c'est une chose à nous évaluation et après, pour le ça, on va changer. Merci. Yeah.
couple a béni de Rosine. Les anciens vont venir à Cuba. Merci la parole de Louis, groupe Salon de la RTC. Amen.
ambulance na maman bakoko na mbela oyo ambulance na maman bakoko na mbela kasi maman les enfants les plus salés au milieu de l'école.
Mosantu yo monisanga loboko na yo Zambalolo yo azosale Zambalolo azosale Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo Naipa na yo Mosantu yo monisanga loboko na Zambalolo yo azosale Zamagaba sangolwe azosale Salilanga Yesu Yesu Salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina temoye sangano na ye. Napena tato na bonsambe na yo sabato. Bolingi Nzambe tata pe bondeko boyeli Santo bozala bino banso Baba Nzambe na misama ye tokosambela po ya bopemi bwa seko ya mama Makiese pe ba José po ya zongi mboka ya Nzambe tokosengela mokonzi Nzambe amoyamba ye mboka ya ye ya Kembo Nyambote tokota bozindo kwa misa tondima ete tozali bato basomoki bandeko toko ya masomo na biso po te tobongo kolia na motema molamu lipati ya mokonzi nandimi te nasali mabe
Nzambe wa bokasi bonso alekela biso mawa alimbisa masumu na biso akamba biso obomoi balobiko. Chapitre 4, verset 6 à 8. Ndeko ngai nakomi lokola masanga ya masukani kolibonza ntango ya kokende ekomi koya ngai nabundi etumba na ngai nasukisi mosala batindaki ngai nabebisi boyambi te sikawa nakozila ekosi ya lokumu ya molongi mokonzi Kristu akomisi ngai akopesa ngai yango mokolo akoya akopesa lobele ngai te kasi bayepanso bakozila koviei bwaye makoto bandeko liloba ya Nzambe wana na bayekoli baye bato banso tata akopesa ngai bakoya epai ya ngai soko baye epai ya ngai nakobwaka bango kolibanda te Nzambe nawuti o likolo mpo ya kosala lokola ngai nalingi te kasi bobele lokola tata alingi oyo atindi ngai tata alingi bobe na bato banso ye apesi ngai nabukisa moto moko te kasi nasekwisa bango omokolo mwasuka tata wa ngai alingi te baye banso bamoni mwana mpe bayambi ye bazwa bomoi mwaseko ngai nasekwisa bango omokolo mwasuka lokumu na yo bana banzambe boboto tokomanyola po etali mokano ya Nzambe tolandi na mikanda misantu
bongo mikanda bisantu touti koyoka eza na litangi ya yango eza na sango elamu ekosalisa biso po te toyeba komanyola po etali mokano ya nzambe ya solo ndenge tolobaki oyendelangisama ye toye kosambela po ya mama na biso Makese Keba José yo kosambela papa te mosala mwaye ezalaki se losambo mosala ya mama José awa na mokili ezalaki losambo bongo na suka ya bomoi bwaye esengeli na biso kolakisa ye mosala azalaki kosala oki soki azalaki moto akosala mosala mosusu kanyaka asala mosala azalaki kosala kasi ye bomoi bwaye esi ezali koloba bongo mwa témoignage tozwaki mpo ya bomoi bwaye ntango tosololaki na bandeko ya lingo mpe esika azali kosala mosala bandeko ya Kizito na Norite ekopuka balobi mama azali kosunga bango ntango bazali kokende bakoloni de vacances azalaki kopesa bango biloko gratuitement mpo te bilenge bazala esengo leo toyoki na litangi ya mibale santu Polo azali kolakisa na Timote héritage atikeli ye alobi nabebisi boyambi bwa ngai te na ntango ya pasi okopepa ya mama tokomona ete héritage atikeli biso koyeba kokamba bilenge epai ya Nzambe koyeba kolakisa bilenge nzela ya Nzambe mosala kitoko héritage mokitoko batikeli biso tokolakisaka bilenge nini na moi ya lelo yo moboti nini okolakisa na bana tala mama makambo alakisi na bana nzela ya Nzambe nzela ya losambo lelo tokomonaki ete baboti mingi bazali kolakisa bana banzela misusu esika ete balakisa bana nzela ya Nzambe bakolakisa bana ntango mosusu banzela oyo ekosalisa bango te lobi bakoma bato balamu bakolakisa bana ntango mosusu banzela oyo ekopesa bapasi omona mama na ndako na kati ya libota azali koyebisa mwana ne ya mwasi yo ozali kofendelanga na ndako boye mpo nini yo oza mwasi te omonaka moninga na wana te ndenge asalaka ndenge amemaka biloko na ndako ya bango bongo oyo oza mwasi lokola ye te makambo tozali kolakisa bana nini mosusu akolakisa mwana nzela ya moyibi mosusu akolakisa mwana nzela ya kisi nzela ya kindoki mosusu akolakisa mwana nzela ya kozala motema mabe koyeba kokabala baninga te kokomisa bato mitema makasi soko lelo société na biso ezali kotambola malamu te pourquoi c'est parce que toza lisusu na balakisi ya malamu te koyeba kokabola te oza kokabola deja bana na yo na bana na ndeko ozali kolakisa deja bokeseni bana na yo ozali kotete bango malamu bana ya bandeko ozali kolokoloba bo mwa injustice ezali nini ozali kolakisa bana ntango ozali kolakisa na mwana ete yebaka ete ndako ya mobali aza mpe prahopital yebaka mpe kokomisa koto ntango okani mpona yebaka kokomisa esika okani nini ozali kolakisa Hosanna, Hosanna, Hosanna.
makomela biso nzoto na makila na mokonzi wa biso Yesu Kristo. Mokolo bakangaki ye amipesi kandi mikolo kampasi. Akamati lipa atondi yo. Abukili yango apesi bayekoli baye alobi kamatani. Bolia yango bino banso ezali nzoto ya ngai na kokaba yango mpo ya bino. Esi bamokolia akamati peke atokilo lisusu apesi bayekoli baye alobi kamatani bomele yango bino banso ezali nkenya makila magai makila makondeko bwasika mpe bwaseko makosopana mpo ya bino mpe mpo ya bato banso na ntina te bozwa boyebisi bomasumu bosalaka boye mpo ya kokanisa ngai. Mokonzi Yesu tokoyamba solo ye mokonzi nzambe tokokanisa yo wape seko ya mwana wayo tokobonzela yo bilei kopesa bongo likolo biko tokotondo yo zali obengi biso apo ya kokumisa yo tokobondela yo ekokula biso nzoto na makila ma Kristo eri mosantu asangisa biso tokoma se moko. Mokonzi kanisa eklesia yo epalamani ose mobimba okolisa bolingo bwa yo bitemani ya bana bayo kanisa papa wa biso Leon na episkopo wa biso Filomen baepiskopo basalisi na banganga nzambe bamonson okanisa mpe mosaleli wa yo mama Makese Keba Jose azalaki na biso molongoli onse lelo tobengi epai ya yo na batisima waki liwala ya Yesu bongo asekwa mpe sekwa ya mwana wa yo okanisa mpe bandeko ba biso bawe bazalaki na elike ya kosekwa okanisa bayebanso batikisi ete oyamba bango mboka ya yo bamona elongi ya yo. Elongo na libota ya mama Makese Keba Jose elongo na Kristo banso tokobondela yo oyokela biso banso mawa oyanga biso bomoi boseko elongo na mondo mosantu Maria moboti wa Nzambe elongo na bapostolo mpe na basantu bayo banso bazalaka bandeko bayo avance bongo tokomisa mpe tokendela yo na Yesu Kristo mwana wa yo wa bolingo mpo ya Kristo elongo na ye mpe okombo ya ye tokopesa lokumu mpe nkembo na yo kaka bokasi bonso ozali na elimo santo Nzambe moko obileko biso seko na biso tokobondela yo mokonzi yobikisa biso mabe manso kopesa mikolo ya biso boboto na lisalisi ya ngoli ya yo tokoya masomo seko mpe makambo makola biso te tozala elike ya koyoka esengo olakelaki biso mpe tomona mokolo Yesu Kristo mokonzi wa biso akozonga.
mokonzi Yesu Kristo baki na bapostolo te na kotikila bino boboto na kopesa bino boboto kwanga totala masumu na biso te kasi tala koyambiko ya eklezia yayo pesa yango boboto mpe komisa yango libota bioko yo ozali mokonzi obileko biso seko boboto bwa mokonzi ozala na bino bandeko mpa bolimi Kristo botongela na boboto Yeah.
et la cima ouvert une visite autorité pour la petite agent de faire pour le immédiat. Non, la caisse était Joseph, décédé, et maman, mon fils, Céline, décédé. Mais à Kinshasa, les premiers 9 mois, 1968. Et la troisième fille, une famille de 10 enfants, dont 8 enfants. Originaire du Congo central à cette époque, mariée à M. Ndienda Louis. Dieu leur a donné 3 enfants. 2 études. Elle a suivi une formation en culture. Après cela, elle s'est mise au commerce, au marché, au bâtiment. Quelques voyages, Manzela et Allemagne, du Congo central. Servant de Dieu, toute sa vie a été basée sur la foi, sa place, Christ et roi, comme elle nous a laissé 15 jours. Elle est décédée le 5 mois, 2025, après avoir longtemps souffert la maladie. Pour le bateau, famille et personnel de son, merci à lui. L'année où c'est une banda de l'Atlantique pour l'avion. Pour l'amour, nous sommes téléphonés à la cimetière. Pour Bazamaya, au téléphone, passons à la salle technique, dans la Kassam, l'avenir Gamela. Merci. Ça les a parlé à direction d'Angola. Nous retrouvons, si nous Christ du roi, Asaka et coordination des canards, pour la petite agent de fleurs, qui te met par là, moi, sur tout cas, pour donner ma unité. Thank you.
Merci, nous allons jouer la place à l'émission. Mokonzi tabolamu mwina malobiko motanela mama Makiese Keba José asabo moiwasiko elongona basantu nosabela nzambe wa bokasi boso mosaleli oyo mama Makiese Keba José atiki mokili lelo mbala olendisaki ye na komunyo sikawa oyamba ye esengo ya yo tokobondela bongo mpo ya Kristo mokonzi wa biso mobileko biso siko nazwi maloba okombo ya sango mokonzi okombo ya te bacondoléance chrétienne na libota ya mama Makiese Keba José tika ete molimo mwaye mopema na kimia sikawa tokomi otango okosese nzoto ya mowe baso beaucoup bandeko awa tokokoba mosala bakokunda ndeko lokola bakristo bamiseni tokobondela nzambe mokonzi wa bomoi kote na nguya ya ye asepwisa ndeko wa biso akotisa yo molongo mwa basantu Kristo mokengeli molamo mwakata sikawa akumba yo mabike azongisa yo maboko matata bongo mama Makiese José ayoka esengo elongona basantu omboka ya komo wa bileko Maria Losako Koni gracia por gracia de Cristo na nossa Deus Cristo na Santo Maria nossa sabe a Maria Losako Santo Maria, saber apoia a pessoa na sua Maria Losako, Koni gracia, mokonzi azali na yo, arisio ya kolela esiloso, arisio na yo, Santo Maria, mama Nzambe, saber apoia a pessoa na sua Maria Losako, Koni gracia, Maria Losako Maria Losako Sia mokonzi azali Yesu Santo Maria Nzambe sabe apoia a pessoa sikawa kota moyo wa pessoa Maria Losako mokonzi azali Santo Maria sabe apoia a pessoa sikawa kota moyo wa pessoa Maria Losako gracia Santo Maria Tempo
Kombo na Tata, pe na Mwana, pe na Elimo Santo. Tango tokotika mama Makese José Omaboko Mario ozali na elike enene te nde asengi yo mokolo masuka elongo na bato banso bawei yo koyaki Kristu ye mokonzi tokotondo yo botondi mpo ya malamu manso opesaki mosalelwa yo ntango azalaki na yino awa mose malamanso makolakisa biso bolingi bwa yo makolakisa mpe lisanga tokosangana maso na Kristu ye Nzambe ntango tokosenge yo otandela biso matoi ondima losambo la biso oyamba mosalelwa yo mama Makese José ondako ya yo biso baye totikali na lino awa mose tolendisa mitema na mateya mayo tokobondela bongo nkombo ya Kristu mokonzi wa biso obileko biso nseko tokosenge na protokole baya kozwa ekomba sikawa bamema yango Santo yo monisanga loboko na yo zambalolo yo azosale zambalolo azosale na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zambalolo yo azosale zamaka basangolue azosale salilanga Yesu oh salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana pamwe. Komba mana yo Yesu. Kombamba. Chirubu. Yesu na mingi na tatola Yesu. Papa na mingi na tumenya sakamo. Kapena tatola bosambe na yo Yesu. Yoka bosenga na nga zambaka maseye. Yoka shije na ngaye zambaka. Na yena babasi na nga osabo zambe na yo. Na yena kosanga na nga osabo zambe. Salelanga Yesu, Yesu, salelanga Yesu, Yesu, salelanga Yesu, Yesu, salelanga Yesu, Yesu, unelanga Yesu, unelanga Yesu, Yesu, unelanga Yesu, Yesu, unelanga Yesu. Senga Kalebibi ya pesa kabela na senga senga Yesu mokoli niye batu bakolia pele sima na yo
yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts.